nzambe alola tozokufaka na poto kaka boye nzambe tala oyo natie cube na kati ya matembele nzambe tala natie cube nazobalusa cube oyo aja oyo natie cube mafungoli nanu namoni yango vert mwa mbuma moko ya vert na katikati nga na bi peut-être ba ingrédient nango tout ça nazwi matembele na tie banda na bandi kobalusa nazomona kaka matembele sokoma nga vert ta matembele sokoma vert nazo comprendre tenga bi non matembele kokoma vert boye te na bandi kobalusa na balusi na binza menini yango nga na omona na ya kobimisa boye nazomona oyo donc musapi ndenge komi vert boye eza kibo botala o misusu eza te boza na simba bomona ndenge ezosala nzamba lola tala bomoni kibo tala yango oyo bozela na sokola maboko botala soki ekolongwa nzambe merci obikisi ngai na mobali na ngai nzambe oh Jésus tala na sokoli liboko na nga na simbi eloko te na sokoli bobota maboko ndenge ekomi nga cube bana nzambe eza jeté boza na changer sous liboko po mamsu bato msu baolobaki eza lokuta oyo liboko ya droite liboko na ngai ya gauche yango oyo eza te botala lutu ndenge eza na moto nazosimba nzambe sunga nabwaki nzungu nyonso MK Trésor Tantini Gate tala ya Nathalie botala bomoni bozela na sokola sikoyo liboko nazomema telefone po nzungu tout ça liboko na nga tala na sokoli liboko botala eloko edimi nzambe oso na finaki nayebi te toningai tolia nini na nzoto nzamba lola napesi yoka merci nayebi te to nabwaki biloko nyonso ezokota poubelle mbisi oyo natie na kati o mbisi na somo nango te tala biloko ndenge ekoma boye olia nzambe epesi nga posa kosanza eske okobika ma Janette tala botala matembele epesi nga de sorte ya kiboyo donc na maboko esali nga somo bandeko maboko ekoma otremblinga donc bozomona na kibe ndenge ezo vraiment te namona na nga na bareseau sociaux natiaka doute tala yango lisusu natiaka doute ta matembele bimisi de sorte na baye lelo nalamba matembele mama espe ya tala nzamba lola sunga nzambe merci na osalelinga merci nako okufa lelo te merci. Oh la famille, vraiment biso nyonso tolandi video ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa na kotala ba comportement ya babiloko oyo ndenge ezali koleka. Bandeko na ngai totali ndeko na biso abanda kolamba matembele na etala kaka biso na bamboka oyo kozwa ba légumes bandeko to dépensaka plus misuni ngutu mutu yalaka na facilité ngutu par rapport ya ba légumes tozo dépenser plus mais nzungu ya ba légumes ne nyonso azobwaka yango pona kaka makambo ka ya bakibe magie oyo yango na bandeko na nga tozo yaka na conseil moko ya moke tozo beta sete bandeko tokeba bepisi oyo tozo lingaka kotiaka mingi na biloko tokeba mais constat oyo nga na sala babiloko na biso ya lelo ndenge tokoma kotia yango babikile bele mpe ngai oyo nazoloba na bino soki nazoloba naza pe komilobela kaka
toza kotia bakib magie boye 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 me ntango bamama na biso bazali kobokola biso ntango bazolamba bandeko babiloko nyonso biso tozotiaka na moi ya lelo bango babandeki kotiango te babandeki kotiango te bandeko na ngai memeka biloko na ye na monoko gu awa wapi poso mosapi ekata na yo me biso lelo tokomotia boye boye te ozongisa boye boye te ozongisa boye boye te bandeko toluka komeliore kamwa moke lokola tomesana mpe na bagwango ezozalela biso pasi mpona totika me bandeko tokoma mpona kotika ezalaka teke lelo ozwi kaka desizio na tiki mbala moko moto akokaka te donc fo kodiminaka place oyo bamosusu na banda kotia kibe magie 10 banda na kodimina yango mwe okomi 8 okomi 6 okomi 4 okomi 2 malembe komona mpe otie yango te bandeko na ngai tokonsome mingi bio bamama na biso basalelaki mingi batangawisi ya pamba oyo ndembi kaka oyo ndembi bandeko yoka tsunga nango aya naturel bandeko eza neti oyo nga na bino te tokoma kolinga ba aya poussière bandeko na nga aya poussière yo kokanisa ngo na oyo ya naturel non ayi kaka oyo ya naturel bandeko na nga matungulu ezalaka mwa mingi biloko wana kaka natangeli bino ntango beti yango na biloko lia yango omona loboko ya mama elengi owapi me biso lelo oyo otia oyo mabe ozongisa boye mabe situ na bamboka poto bato bazango tuna facilité ya kozwa biloko yango mawa trot ya afriki ngutu kuna komona mamsu tala nzungu munene atie na ye kamba mosu dekib magie mpo na ezwili me biso awa okomona tala nombre okobeta mpo oyebi osombaka ngo ngutu ya moko tosomba yango ngutu pake tala oyo okobeta oyebi teke yo moko oza komiboma bandeko memi kaka Thomson kaka oyo olingi otumba na yo olingi okalinga na yo bandeko na ngai soko beti yango kaka tangawisi okamati ndembi na yo bandeko tie penza na liboka okamati ayo tie na liboka tuta yango bandeko na nga ozwi mungwa na yo kaka mungwa bandeko na nga tiango pe kaka na kati wana tuta yango tia yango na Thomson na yo tumba yango soko kotumba soko okalinga oyoka go me ya biso mawatro jamais bandeko nango kotia kaka mungwa kaka ya pamba kaka bongo mungwa te wana Thomson ekozala malamu mingi te biloko wana ekozala malamu mingi te kamata kaka mungwa na yo ndambo tia na liboka zwa ayi bandeko sekele vandi na ayi na ndembi zwa yango tia na liboka tuta soki mpo olingi otia mpe kamwa litungulu ndambo po tokimaka litungulu ndenge ekimisaka bamai tia ndambo tuta yango sezone sikoyo fishi na yo wana mbisi ya mai na yo biso tomesana mingi Thomson sezone yango bongo ale ovandisi yango moke bandeko kalinga soko kotumba okomona gu kitoko me biso totia bakibe magie boye te tozongisa boye te tobeta boye te yango wana biso moko tozobebisa banzoto na biso me surtout bandeko na ngai eloko nga na kokonseye mingi bandeko bomoni bakibe magie oyo surtout oyo mingi ezowutaka afrique okoyoka kala lingaka mingi bakibe magie vraiment ya afrique o boye bandeko pai ngutu na moni baasiatique surtout kuna na Chine mutu bazosalela biso biloko yango pai nazomona bazobomaka ngutu mingi ezozalaka nda Afrique mpo bato na biso bakontrolaka babiloko te oyo ezokota na bamboka na biso donc ya basorti nyonso bandeko ezokota nango bazoboma mingi Afrique ke par rapport ngutu ya biloko ezokota awa okomona baza na contrôle na yango mpo bayebi
na badouane kuna bakontrolaka biloko oyo ekotaka epai na bango na bamboka na bango malgré pe aire moko ya mabe ezalaka nango tomonaka yango meme bango moko na bamindele tomona yango okomona mpenza eloko neti série moko boye esalamaka na France ou bien Belgique soko okoti mpenza na barange molongo ya bafromage okomona esokwami bandeko nanga balongolaki babiloko mingi oyo tobandaki kodejeuner nango balobaki bamoni produit moko toxique na kati kuna ezozala bien te dufo barevoir yango surtout eza danger na basi ya zemi mpo mwana aza nano bebe na kati donc soki alekaka produit wana mwana wana akoko kufa ou bien akoki kobima donc kizengi bozomona bandeko nanga meme na bamindele esalamaka mais oyo toyebi biso moko na conscience na biso esengeli to éviter yango malgré na mindele mpe ezosalama mais ezalaka kamwa moke bakarare neti bango moko batomati oyo biso tolingaka mingi kosomba nini batomati na bango ya manzanza bango moko mpe bandeko basombaka yango manzanza wana ezalaka na riske bozomona manzanza wana ezalaka na bariske ya cancer mais tozalaka na choix te tosombaka yango tokonseyaka bato ntango fongoli linzanza mbala moko longola contenu eza wana kotika biloko no wana te bozomona babiloko yango ndenge ezosala donc yango wana parole ezoloba avant toute chose prière bamama ntango nyonso tozopesa conseil prière parce que na bakisi oyo bazotiela biso na babiloko ezosala badega bandeko na ngai ezosala badega bandeko bio eza nécessaire na kati ya nzoto ya bato bio eza nécessaire bakisi oyo bazotiela biso na biloko yango tozomona bamort ezokoma ebele na mokili bango moko mpe baza conscient na babiloko oyo bazosala ndeko na ngai bandeko na ngai tala totiaka matoi mangongi te ngai moko naza témoin secondaire te témoin oculaire nayokango na matoi na nga moko ministre moko mpenza aloba yango ministre ya France aloba yango aloba soki tolingi tolisa bato mingi bio en tout cas bato mokili ekekufa na nzala nombre ya bato ndenge ekoma ebele na biloko ya bio ezwaka tan ekosimba te yango wana bomoni tozosalaka babiloko oyo fo ezwa kaka kisi pona ekoka kolisa bato alors ezodépendre na organisme ya mutu bantikor na yo soki esimbi yo vivre longtemps soki esimbi te ezoboma yango ezosala bato bavivre longtemps te bandeko fo toyokaka tomonaka te kaka biso bato oyo toleki na koloba oyo toleki na koraisonne oyo toleki boyeboye te bandeko bango moko mpenza moto bazosala biloko yango balobi ndenge wana sikoyo ngai na yo tokotia matoi mangongi na nini donc eloko ezolakisaki avant toute chose prière mpo eneutralizaka nyonso mpo tokoki mpe kokufa nzala te fo toliaka alors bandeko topriaka mpo toza na choix te fo tolia sikoyo tokosala nini fo tosomba kaka fo tolia me oyo conscience ino ezoloba ke eloko ya eza mabe ya de mutu eza kitoko ndeko kende kosomba ya de oyo ozolia eza ya yo ndenge balobaka sante ezalaka na prix te bongo soki ozobebisa nzoto sikoyo sante ekebeba sante ntango ebebi yo okovivre ndenge nini bandeko nanga meme elambo ozokende kosomba ozodenda okodenda tuna ngo te donc bandeko oyo tozoyeba biso moko na 5 sens na biso na conscience na biso tozoyeba eza mabe tozela révélation de Dieu te nazotiela bino lisusu bandeko likambo kaka oyo ya bakibe magie seri moko boye kaka na bawhatsapp batindelaki biso ndeko moko awuta ekoloba mpe na bawhatsapp alobi meme na biso basi ezosala badega na bamashini na biso soki ozokonsome plus bakibe magie okomona okokoma na baperte blanche ebele par rapport soki moto atiki kibe magie mpona nini baproduit oyo bazotiaka na kati mwasi wana aloba bandeko oyo asali tembe asala expérience nango tika kotia kibe magie okontrolaka mashine na yo okomona avec le temps
obando mona ba perte blanche wana te rare po esalama oba mona ngo rare par rapport soko zoliaka bakibi macho ba mona ngo ebele. Combien de fois bazopesa biso ba conseil to olingo yoka te za passe mingi. Bandeko nanga nazotiela bino lisusu video lisusu mususu oyo ya mbisi ndeko oyo alakisi biso mbisi euti na Congo kuna batindeli biso bandeko ezala pasi yango pona nini ba pratique ya bongo mbisi bokamati botie banini na kati botie ba nini makasa bokangi makasa ngo bien po ematisa yango kilo emona nezali munene bandeko ba pratika bongo pona nini ezala pasi yango kitoko te ba masumu moko gratuit kaka ndenge wana pona kaka zoluka mbongo no mbisi soki eza moke tika yango kaka na mesure moke bino ba pêcheur soki bozongisa na mai bozongisi yango na mai ekola soki pe bomoni bokotekela biso botekela biso kaka na mike kaka ndenge ezali wana ke bosala babiloko bozosalaka wana bandeko eza bien te eza kitoko te bandeko na ngai c'est pas bien bamatiti wana bino botie sikoyo ekesala problème te na basante ya bato soki ngutu yalaki bamatiti ya bakwanga toyebi kwanga toliaka na biso yango c'est bon me botala bajara matiti oyo ebimi na kwanga na mbisi oyo nayebi yango te soki matiti nini baliaka yango to baliaka yango te yebani te bato wana bakozala oblige bazwa na mbisi nyonso babwaka mbisi oyo ya pasi oyo ezowuta mosika tozosomba yango mpe chere eza pasi na batransport tozofuta chere bandeko na ngai totika bapratike ya boye eza malamu te bandeko na ngai ezalaki ngai servante na bino toyaki kaka na kamwa conseil tolembisa baepiso tolembisa baepisi na babiloko na biso po ezokozaka bamaladi mingi occasion soki emonani ya kolia bio bandeko lia bio ezali très important occasion soki emonani ya kotia biloko ya bio na kati ya nourriture oyo ozolamba tia bio bandeko na ngai totika bepisi trop tolembisa moke ezala malamu mingi bepisi na biso mingi bandeko ezalela biso ndembi ai litungulu na tangawisi bandeko na nga yango wana ndeke bando bongiselaka biso mingi supu na biso na nini na biso tomesana kotia mingi na biloko na poivron ebongisaka pe biloko pe lisusu bien bandeko tokangama na biloko wana esala biso malamu mingi mpona basante na biso santé eza na prix moko te bandeko en tout cas oyo tolobi na banza bo saisir opportunité wana merci beaucoup bandeko soki Jésus Christ azongi te tokutana na bino na numéro mususu bye bye. Bonsoir bandeko congolais ilobi nango pasteur Maté apete congolais alingi ndeko na ite nga totindisaka mbisi na Kinshasa mbisi oyo euti Kinshasa eya deja eumeli bimisi morceau oyo kutia na mai mpona kolamba alobi bota biloko totrouve na kati ya mbisi koyake mbisi eza ya munene nzoka tala bazwa bamakasa bagumba bakotisa na kati ya mbisi mpona kovimbisa mbisi fongola makasa wana koyake mbisi eza munene tala nde bamakasa ezobima na kati ya mbisi ya nzombo makasa soki ya kwanga soki ya nini fongola una finasi ko mbisi ndenge tikali tala donc mbisi ondire pola bo ezali ya moto moko mbisi eza ya moto moko tala lokola bamonaki eza muke epete bazwi bakoti bakasa na kati evimbisi lokola mbisi ya munene mpona nini congolais mpona nini biloko aboye mpona makaso botia bongo soki eza mabe na santé ya bandeko na bino mpona nini koluka toujours mbongo na ndenge ya mabe eza malamu te biloko aboye banza na makasa na kati tala butala makasa ibimi na kati ya mbisi eza pe ya kwanga te makasa makemba soki ya bitabete tala ba makasa